Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Eza pasi pe mawa bandeko nanga kolala kolamuka na ba problème ya makasi. Kolala kolamuka bandeko nanga na ba histoire o ezosala pasi na motema. Na monde ya lelo ebele ya bato baza lisusu na mitema te. Après scandale ya Koffi Olomide na Cindy Le Cœur, après scandale ya Koffi Olomide na Mama Alia, bandeko nanga makambo mosusu ya somo et encore ya somo yango oyo. Bandeko nanga eza pasi komona mwasi abomi papa ya bana na ye, mwasi abomi mobali oyo abala ye. Bandeko nanga makambo ya somo, makambo moko ezobangisa, makambo moko ezosala pasi pe mawa na motema. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo vraiment na mimeli bino histoire moko ezosala pasi, histoire moko euti kosalema na ville ya Lubumbashi. Bandeko nanga histoire moko ya somo, histoire moko ezobangisa, histoire moko ezolelisa na niveau moko pas possible. Mais avant tokota na mwa histoire na biso wana, ekozala bien na nuna ya kosensibiliser batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga nini ezoleka makambo somo boye bandeko nangai eza pasi. Avant tokota na mwa mozindo na biso mwa profondeur surtout ya makambo nyonso tu. Comme d'habitude na loba nanga chaque jour na lingaka te ke no batu ba olandaka Étoiline Inès TV baza ya telema baza ya ba busy ezalaka bien soki olingi olanda biso zwa penza kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Soki boza na climat moko ezosala malili pas possible ka ndenge toyoka bato a France bazolobake mikolo yo na France malili nde likambo, tia mwa jacket na yo, sala mwa ti na yo, sala mwa café na yo, kote mosusu tia mwa eloko ya kolia ka ndenge ezalaka. Ezalaka bien olandaka Étoiline Inès TV ozolia pe. Tia mwa fufu na yo, mwa kwanga na yo, mwa musuni na yo ezangaka te, mbisi ya kokauka surtout ezangaka te. Pourquoi pas pilipili na mwa légume na yo na système moko ya tokos makasi. Balandi nyonso ya Bellevie Kandila patrona ba o nyonso to basepelaka na Bellevie ya sika filme yango oyo filme koti bandeko nanga na système moko ya kitoko na titre ya les représentants bandeko nanga, filme moko pas possible, filme moko kitoko wapi ya filme si ekoti déjà. Donc to sengi na batu o nyonso tu balela ba filme na biso bokota na chaîne ya Bellevie Kandila patrona bokende pe kotala to consommer surtout na système a bien to sala partage ba commentaire na biso na kitoko nyonso.
De l'autre côté, Madjabou pe lelo 21h de likambo. Tokomi na stage ya ba prime déjà. Donc, to sengi na biso nyonso bana nzambe surtout. Tokende pe ko soutenir œuvre ya Madjabou na système kaka ya tokos makasi. Bande konanga histoire somo. Mwasi abomi mobali na ye. Et salamaki ndenge nini, histoire eza ndenge nini pour que mwasi akoma na niveau ya koboma mobali na ye. Biso basi c'est vrai tosilika kama be, soki mwasi asiliki balobaka kake no, soki mwasi asiliki azalaka na ba capacité ebele. Sikoyo oye salaki ke akoma na niveau ya koboma mobali na ye ezalaki nini? Ba accusation o bato bazoloba ke no mwasi abandaki kosala kindumba na ndako libala. Mobali aye ko découvrir ye yango esalaki keno mwasi aboma mobali na ye to ba makambo mosusu ezalaki kilikili na couple na bango. Bandeko nanga bolanda histoire oyo ete ya pe biso makambo ezalaki ndenge papa oyo bauti koboma kombo na ye papa Abdul nde penza kombo na ye. Ebele ya batu deja toyebaka ba kombo ya Abdul bazalaka ya wapi, bauteka na religion nini, moyen toloba lobaka makambo ba religion awa ezate. Sikoyo mama obo mona alati liputa, elamba ya liputa nde mwasi ya papa Abdul na kombo ya Madame Angelino Mbuyu nde kombo na ye. Babalanaki papa Abdul donc mwasi oyo ezalaki nde mwasi ya mibale. Avant abalana na mama Angeline, azalaki na mwasi mosusu oya balaki légalement aussi. Et après nde ayaki kobala mama Angeline. Bino moko boyebi ezana ba église mosusu bango babalaka na bango bakuyi kobala ta 3 basi 5 basi pona ba église na bango c'est normal. Alors tango abalaki mama Angeline mosala na ye ebele ezalaki kobimaka na mibali. Abando bima na mobali mosusu abando salaka na gouvernorat bandeko nanga eyaki kosala ke bolingo wana esimba kite. Aye kokutana na mobali mosusu aza penza na position ya makasi na gouvernement. Position penza balobaka position ya makasi, papa wana azozwaka bambongo, papa wana pe azalaka marié, papa wana pe azalaka na bana. Côté mosusu pe mama Angeline azalaki pe marié epai ya papa Abdul. Eyaki kosala ke papa wana ya gouvernement akendaki epai ya papa Abdul ko confesser, ko yebisa ye ke non ndenge eza boye na bimaka na mwasi na yo, mais naza na posa na pesa yo mbongo epi na pesa yo musala na gouvernement yo pe obanda kosala. De l'autre côté tikelanga pe mwasi na yo na poste na ye wana ka ndenge asalaka, biso pe to continuer kosala nini ko vivra kaka ndenge to vivra kana mwasi na yo. Bino moko boyebi eza na mibali mosusu bazalaka na bolingo na ebite soki ezalaka bolingo, soki ezalaka envoûtement, soki ezalaka ndenge nini, parce que komona mobali oyo alingi mwasi na ye jamais akoki kondima ke mwasi na ye abimaka na mobali mosusu. Et puis yo mobali penza oya na makasi nyonso na force nyonso keno ngande mutu na bimaka na mwasi na yo. Eza na mibali mosusu toyebi ka le même jour e ozala donc kopanza na kopanza e ozala kobomana na kobomana jour wana na nde jour wana libale kokufa. Sikoyo pona papa Abdul ye andimaki. Papa Abdul selon ba explication ba pesi biso bandeko nanga, mutu oya pesi ba information o nyonso eza source moko eza vraiment ya vrai. Alors balobi ke non papa Abdul ye andimaki mbongo. Andimi mbongo, andimi pe na poste kandenge zalaka. Andimi na ye poste musala kitoko mwa mbongo makam nyonso ekendaka. L'essentiel de l'autre côté pe mwasi na ye azobimaka na boss na ye na musala. Bandeko nanga mokili oyo ekomi kobangisa. Boyoka histoire. Bandeko botiela biso nanu ba j'aime, botiela biso ba commentaire, bosalela biso ba partage na système moko ya kitoko. Histoire ezo continuer. Sikoyo ye kosala ke
jour mosusu papa Abdul na mama Angeline babandaki kosala te. Bango nyonso bazaki na repos. Siko to bazaki na repos baza na ndako kandenge ezalaka papa et mama mwasi na mobali baosala kandenge ezalaka bango libala. Et du coup téléphone ya mama eye ko sonner. Téléphone ya mama Angeline mwasi ya papa Abdul. Tango eyaki ko sonner bandeko nanga nde mama akati musala akati o babando sala na papa na système ya bien akati yango na kokata zwi téléphone ake koyamba mutu oyo akendaki koyamba eza chéri na ye boss na ya musala mutu wa gouvernement bandeko nanga ba précision nyonso to toza nango toza na ba preuve nyonso moyen to mentionner ba kombo awa eza te toza na biso mwa limité hein na système moko ya bien. Sikoyo tango akendaki koyamba wana azosololaka nde mobali epesaki ekanda. Mobali alobi ke non o néglige makambo o to sala kitoko pour que okendo yamba mwa chéri na ye. Nde mobali azwi téléphone ya mwasi akomi kofinga boss na bango mutu wa gouvernement. Akomi kofinga ye bandeko nanga pas possible. Afingi nde mwasi ayokaki kanda o wapi. Nde mwasi azwika mino ake kochuba ka papa na place ya ba papa kandenge ezalaka. Bandeko nanga ezalaki pasi. Mobali aleli neti mwana mukie ya azochuba kaka azochuba na ye kaka jusqu'à ce que mobali asali nini mobali akwei. Nde ba vaza ba eko ya ba memi mobali na hôpital bandeko kandenge boyebi ba docteur ba meki o nyonso to bakokaki kosala esimbaki nango te. Nde mobali ayaki kosala nini kokufa yango histoire wana. Sikoyo na situation ya bongo ebele ya batu bazo finga ka mwasi mabe kindumba na ye esali keno mobali na ye lelo akufa mwasi mabe. Me bandeko kotala explication on a outu ko expliquer bino na mwasi na mobali bango nyonso baza mabe parce que un mari responsable, un homme responsable, mobali oyo ayebi kengande na bali mwasi. C'est vrai mibali ya lelo bazo permettre basi na bango bakendo sala. Bao permettre ngo pona nini parce que bazan biso nyonso toza na besoin ya évolution surtout ya mabala na biso kende liboso ozo préparer pe mwasi na yo ke no mwasi nanga pe il faut azala pe responsable na makambo susu azo yango bomona mibali ebele bazo permettre basi na bango bakenda osala. Sikoyo yo mobali responsable baye koyebisa yo ke et puis ezata te ke no batu moko boye baye koyebisa yo te. Ezande chéri ya mwasi na yo mwasi oyo bala azoya koyebisa yo ke non denge za boye ngana bimaka na mwasi na yo. Et tout ça à cause ya mbongo, à cause de l'argent. Yo papa, yo mobali, un homme responsable ondimi buzoba ya mwasi na yo o mwasi na yo azo sala kananda kwa libala ondimi buzoba wana ondimi ozwa mbongo likolo nango ya mbongo ozwi ondimi pe ozwa musala na buzoba ya mwasi na yo ozwa ka musala et puis mwasi na yo na place o abando sala place o ya bimaka na ba chef wana a continuer aka ko bimaka na bango bandeko nanga liwa ya papa oyo yepe azaki na faute moko ya makasi parce que lelo to mona izana mibali mosusu abali yo parce que ayebi ke na obala mwasi yo na ko utiliser ye azobala yo te ke no par bolingo te aobala yo parce que azana posa a utilizaka yo parce que mobali oyo alingaka mwasi jamais akoki jamais koya ko exposer mwasi na ye to akoki jamais koya ko ndima buzoba moko boye. Batu ebele bazo finga mwasi oui mwasi abomi mobali na ye mais mutu penza aza la base ya liwa na ye moko eza mobali. Papa Abdul aza la base ya makasi ya liwa na ye parce que soki atiaki mbongo liboso te soki atiaki musala na ye liboso te liwa oyo alingaki akufango te alingaki akufango te. To mona ba papa ebele mibali ebele ka ba message a pamba découvrir na téléphone ya mwasi na ye directement soki mwasi abandaki kosala na mosala mwasi ekosila
mosusu papa mosusu omona tina divorce aye ko divorcer mwasi na ye. Pourquoi? Parce que ayebi ke tant na kendo bala mwasi ezaki yanga moko na boyi soki yo mwasi oza besoin osala kindumba soit divorcer tika mobala bato. Mais lelo ezaka papa Abdul te eza na mibali ebele tomona na communauté na biso. Mibali ebele bakomi kosala basi na bango bongo pona lokoso ya mbongo. Mobali andimi ke no mwasi na ye abimaka na mibali mosusu. Mwasi na ye azalaka na mwa mibali mosusu na coin wana. L'essentiel mbongo ekotaka. Papa mibomi ye moko bato ebele baofinga mwasi mabe, mwasi ndumba, mwasi abomisi mobali na ye, mwasi abomisi mobali na ye te, mobali ye moko amibomisi. Mobali ye moko amibomisi ye moko penza ba la famille parce que histoire eza nango claire. Mobali déjà bakende otala ye. Bayebisi eke ndenge eza boye na vivraka na mwasi na yo. Bapesi pe mobali mbongo, mobali pe azui. Après kozwa pe mbongo, kosala pe nini, bapesi ye poste na musala na gouvernement. Ye pe akomi kosala kuna na gouvernement. Ayebi ke mwasi na nga ndenge eza boye, abimaka na chef na biso. Wana penza buzoba na buzoba. Oyo eza liwa moko ya buzobo tolobaka liwa moko ya buzoba bandeko nanga. Eza pasi pe mawa. Makambo ya bongo epesaka kanda moko bandeko nangai. Kanda moko na niveau moko pas possible. Na ebite na minute oyo. Tokoloba papa Abdul que son âme repose en paix. Tokoloba ndenge nini. Eza pasi bandeko nanga. Yango kaka mwa information kande na lobaka chez Étoiline Ines TV. Ba information ezalaka nango exact. Yango na memilaki bino histoire nyonso parce que tant de personnes bazo kondanaka mwasi sans koyeba mobali dans tout ça asalaki nini. Yango vérité yango wana na ebité soki tokoya ko condamner ka mwasi to soki toko condamner pe mobali. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya partage na biso ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine.